nyonso kombo na yo ekoyeba mana mina kona biso mama yonde ojali mama ya mabota na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana mina. Très bonne fête du 27 avril à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes du monde entier, mais en particulier aux femmes kimbanguistes éparpillées partout dans le monde. 27 avril 2025, date commémorative de la disparition physique de la distinguée femme Maman Marie Lukiawanga Ntitani, épouse du père fondateur du kimbanguisme. Marie Lukiawanga Ntitani, une figure emblématique, femme internationale, elle a marqué l'histoire sur toute l'étendue de la planète, considérée comme gardienne de la foi kimbangiste et première autorité spirituelle du kimbongisme. Un titre qui reflète l'ampleur de son influence. De la première ère, Maman Marie Lukiawanga Ntitani a fait preuve de sa fidélité, de son amour et de son implication indéfectible envers son mari lorsqu'il s'entretenait avec notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Accepte ce travail, je te prêterai main forte ». Après l'arrestation injuste de son mari, Maman Moulou a joué un rôle crucial dans la structuration et la pérennisation dans l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Avant sa mort, le 12 avril 1959, elle octroie les cartes de catéchistes au premier responsable de l'Église et procède à la remise du bâton sacré à son fils cadet, Papa Joseph Tenginda Koutima, dans le but de poursuivre l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Kasi na mimona kinde na komili na nute 40 ans wala nazala kinengo na mona kinde yuko kinangaite kwa tena jwa mukumba wana na lubi na mama na kutala te tofukami pepe na mbeto na ye na boyi alubi kasi nzambe alubi na ngai te na pesa yo yango pamba te tango na ngai esi ekoki na sina sali namonaki insistance ya mama tango mama akamati loboko na ngai aci ye yango awa na se na maboko na ye ngai nabotoli liboko mama asambili ngai nakangaki miso te pamba te namonaki nde ezalaki poids kasi mama tango asilisi alobi mwana na ngai charge ezali na mutu na yo yango wana lokola okumi malamu de okamata le 12 avril 1959. Le 27 avril 1959, Maman Moulou tire sa révérence en Kamba en accomplissant sa mission. Et depuis, cette date est dédiée à l'association de femmes kimbanguistes Afrique ainsi. À ce 66e anniversaire de sa disparition physique, plus de 10 000 mamans kimbanguistes et non-kimbanguistes ont foulé la colline centre d'Nkamba pour honorer la mémoire de cette femme courageuse, combattante, engagée dans l'œuvre salvatrice de son époux. Nkamba, ville où coule le lait et le miel, est bondée des premières bénéficiaires de l'émancipation de la femme, lutte menée par Marie Lukiawanga Ntitani. De parmi les hommes, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a agréé le cœur de ces mamans qui ont marqué leur présence au culte spécial organisé à cette occasion. Bilanga. Wazaki kore yamba tangu nyonso butu moyo bilanga ayibisi mama mfuma mbanza tokene na bilanga mama mfuma mbanza alobi otosali ebele ezokopona nango tokende lisusu
ye mama moyela lobi ata tosali ya mingi ezali ebele to continue kosala mokili pa tozo kokende nzala ekozala makasi crise ekozala soki tosali te mabe ntango wana ekoya crise okoma bato oyo baza na eloko te omwana na tata na mama na bana baye pa na yo toza na biloko lesa bango ntango oyo tozali ezali ntango moko bapapa liangenda alobaki ete litanga ya mai euti likolo ekoyi na océan eningisi mai landa kaka olanda otala na monde mobimba tala crise bato ndenge bazomona pasi litanga ya mai euti likolo ekoyi na mai na océan mai maningani siki eza mokili mobimba bamama tozosala makasi ndenge tozomipesa na misala kolakisa ndakisa ndenge le 5 avril 21 mpona kokoma na 6 avril kolo Yesu na minuit bakutani na papa Kimbangu basololaki makambo nyonso ya kopesa papa Kimbangu abanda mosala alobi na ye lobi na ntongo malade aza na ngombi kintsuka kende obikisa ye kolo Yesu ntango akei mama moyilo atuni nani wana boza kosola na ye ye alobi nkolo Yesu ye alobi ndima ngai na kopesa yo maboko biso bamama place wana totelemeli yango bamama oye tokosala bien tokosala te lelo eza mokolo ya nani voilà nasepeli mingi tomati mingi programme to bapesa biso tobosana yango te ezala papa Mfuma Mbanza ezala papa Kulutu ezala papa Mfuma Longo ye moko makambo oyo azaki makasi kama bamama kosimba te nga mpe na telemini kaka wana basimba. L'ambiance était totale. Tout repose entre les mains de ces courageuses femmes, de la prédication au commandement des honneurs du chef spirituel. Pour ne rien rater, restez branchés sur nos antennes. Au revoir.